fait, Torozana qui sent tout, Bissonio Sobana qui sent tout, donc il est pour la départ, et ça, à la trouche à ça, tu le vois, à biscuit, tu recoutas, tina qui sent tout, des recoutas qui sent tout, na gare ya qui sent tout, oyo de comme ça, copier cette information pour nous détailler bien, madame, c'est tout. Surprise vraiment, Eza et Belé. Misusu to bomba o eloko pe soki bobi surprise bonga pe bino moko bo mona o sur place so pe to lobi ebele boya aussi la sentiment wana première surprise na biso eza na mbwe la place to okende eza na piscine bato balinga ko sokola to evi ke langa bato be balinga ko sokola neti nga no sokola na ngate bo ilanga bato balinga ko sokola bazana bango ba sokola piscine ezali cheval pe ezali yo mata cheval te umona ngo kana TV a cheval opportunité amnene yango pona bino nyonso pe biso nyonso oto kolinga ko participer na événement oyo Info Plus HD ezobongisa na ba surprise na belé lieu de rencontre na biso eza na Saint-Adrien avenue Kisangani juste na maison communale ngaba so tuni avenue Kisangani ba ona kisayo tuni paroisse Saint-Adrien. Donc, on a partir à 8h juste là on a vu ce pour se diriger vers Kisang. Na nyonso wana to sengi mbomuka ya muke $15 ya pamba GD. Voilà. $15 ya pamba yo moyebi otaka giga combien? Otaka méga et combien? Parfois na semaine, soit na journée moko o dépenser $20, $30. Ce qu'on a en Info Plus singo ka $15. Na $15 wana transport na 4. Polo na 4. Consommation, kobo salate shooting pesali. Na $15 wana ba ko shooter collier nyonso, ozala droit nyonso, piscine, cheval, shooting nyonso. Kana $15 mbo moka ya muke oyo moko ko sakana na journée pe ici. Kola muka ezalaka habitude te biso ba oto la muki to zanga te ko pesa nzambe merci parce que ba o ba ke biso to leki ba on elo côté c'est juste ngolu na yende sali ke to komela lelo mbote na bino balandi ya Info Plus HD officiel TV eza toujours ngai votre humble servante Godé Boula Matindo. On m'appelle GD Boula la colombe douce. Na lelo awa nazana bandeko oyo tozana bango mo bazwa ta ya ko se présenter po ngata na bandi ko présenter bango mutu musu o sa changer na ekomba ki na leta ba changer nga atikala na kombo akala. Na ebité sans plus tarder na ko banda na droite na ngai na mama ya suka kuna bonjour. Bonjour bonjour. On se présenter balandi Info Plus HD ba eba yo. Laza mademoiselle Pauline Pambi, Laza pe journaliste lokola. Journaliste na kati ya Info Plus HD Koko Sabichote. Tokei na mama koto bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. On se présenter baye bayo. Kombo na ngai Jocelyne Maboko mais na bakisa kombo mosusu Mandala. Ouais. Naza pe journaliste ya Info Plus HD. Donc soit bakisa kombo c'est-à-dire que madame Mandala. Tu comprendre déjà tant ça maboko ne boza ka représenter biso quelque chose. Voilà quoi, toke koto na droite na ngai bonjour maman. Bonjour madame. Kombo na yo se présenter. Kombo na nga demoiselle Plamedi Kibwana, journaliste ya Info Plus HD. Plamedi Kibwana, journaliste ya Info Plus HD toye awa bonjour madame. Bonjour madame la journaliste. Kombo na yo se présenter balandi Info Plus HD wa yeba. Kombo la ngai Edith Ezine naza journaliste na kati Info Plus HD production. Comprendre que toza ba journaliste ya Info Plus HD officiel production. Oui. Tosangani lelo awa potoloba eloko moko o eza un peu important, eza un peu te mais eza très important pour na biso bato toza na kati ya Info Plus HD eza pe pona bino bato bolandaka biso bino ba obolela biso domino ba obozapaka te so talika boyoka je vous demande de faire okitisi télécommande so talika bomoni je deboula okitisi télécommande oui eloko to lobela eza très important pona bino eza eloko oyo bino bokolanda yango très attentif pour comprendre nini oyo tozolobela awa. En tout cas, sans plus tarder, mutu moko se présenter qui mais à se présenter qui bien ta soit qui nanzela et ça il saute une info plus azarana. Les autres ont dit que moi je suis journaliste. Ngape na bla ngaki na za journaliste mais est-ce qu'il faut bakisa biso loko mopo yende mutu tozo tuna ye awa na place to fandi boye biso
bajournaliste ya Info Plus toye kosala nini toye kolobela nini. Mama Jocelyne na kati ya Info Plus HD oza nani? Bon, merci pour la parole. Na kati ya Info Plus HD naza superviseur. Voilà. Donc yende muta superviseur biso, donc yende muta contrôler biso. Bula lelo osala plateau na 13h. Donc lelo so okiti terrain 12h mutu so a comité atikala kuna yende muta tila biso balwa. Alors toye awa lelo toye kolobelelo komoko mama Jocelyne soko kiko yebisa balandi ya Info Plus HD ba toye kolobela nini. Merci beaucoup. Tosenga kaba merci parce que plateau za yo, tosenga kaba merci. Ngande na konza lelo na. Yonde mto konza, c'est ça. Bon, toyo kolobela déjà ya Info Plus na banzi bomona ki ba flash, to badako pesa. Préparez-vous, quelque chose se prépare. Oh, j'ai des boules dans l'eau. Et comme déjà pembeni, moi na soki botami batu bazane sengo moi na botami tanga okola pe otambola malembe batu pe basepelaka. 2 ans balexango bongoti. Parents nyonso so aboti mwana inana ko fêter mais 2 ans azala wana amwande mwana tamboli fois fêter kaka ba mwande mwana tamboli kwa. Ba mwande nge pantalon simbiye, maquette simbi otambola na. Yango biso pe to jaki bon 2 ans ya Info Plus to vanda bongote, il faut to fêter yango. Faut vraiment to fêter mwana botami akoli atamboli, il faut ba to pe ba mona yendenga zo tambola. Yango to décidaki ko fêter yango. Ok, merci beaucoup. Surprise au Tolobaka. Ah, bon, zappez, surtout ne zappez pas. Ezaki il y a 2 ans. Il y a Info Plus HD Karandenge Maman Superviseur à lobby. Alors, 2 ans, il y a Info Plus HD. Et Kozala quand, Madame Edith? Merci, j'ai des boules à la colonne, la douce à la carte. Tendre, un peu douce. Ouais. Ah ouais. 2 ans, il y a Info Plus, le 19. Normalement, Info Plus a botama le 2 août. A botama le 2 août. Mais pour nous kosunga, pour nous kosepela, biso nyons ensemble, na balandi la biso Info Plus, ndé yango to reporter yango na date le 19 août 2023. Aussi en bongo parce que les 2 août tout ce que on a se préparer quitter na zubino un peu levé, bozing un peu levé, ba réseau rozala ndenge na ndenge. Yango wana to préférer te jouer qui bon, biso nyonso donc biso nabino balandi na biso to sepela ensemble to pousser yango le 19 août 2023. Merci beaucoup. Donc, le 19 août 2023, nde ekoyinda ekopanzana na ebite soki ezala ndengini. Alors, ba préparatif eza makasi. Préparatif na vraiment eza makasi oyo. Toyo ka basolo na maintenant to moni yango te. Ekozala ndenge nini pe bo préféré bo fêter yango wapi? Madame Pauline oyebisa biso. Oui, merci. Maman la douce, n'a bien encore mon bien. Yo baxi la ma. En fait, Toroza qui sent tout, Bissonio Soba qui sent tout, donc il est pour de part eza awa tout ça, to le a biska to kutana, tina qui sent tout. Ndi to kutana qui sent tout, na gare ya qui sent tout, oyo de comme ça copier cette information pour nous y bien on c'est voilà. Tokokutana awa na Kinshasa toke kisantu. Donc Info Plus HD préféré to fêter na biso a toko ke fêter na biso na Kapela c'est bon, toko ke fêter na biso na Tchétché c'est bon mais ba buka pe, toko ke fêter na biso pe quelque part pe za bien, toko ke pe les za bien mais Info Plus HD préféré to kende na côté à Congo central. To beta na to côté à Congo central na kisantu. Ezana site moko ezana babenga ngo Mbwela Loge. Déplace bana ya Info Plus HD officiel TV production balobi bako mema ba téléspectateurs na bango balinga bango ba fan na bango sepela no na GD Boula tu viens tant otala madame Jocelyne wana pesa adresse wana avenue Kisangani ya sala wana tu viens o apesa la kisaka biso biloko oyo Info Plus HD production et ça la kati ba formation na mona ezaki bit tu viens pour au shooter naie tu viens pour au sangana naie ezana ki santo précisément na site ya Mbwela Loge eza site mo ezana makambo ebele mama Plamedi Kibwana de part ya kokende ki santo ezala wapi pena erni. Merci beaucoup maman Bondé. Pour la bino nyonso pe biso nyonso oyo tokolinga ko participer
na événement oyo Info Plus HD ezobongisa na ba surprise dans le belé. Lieu de rencontre na biso eza na Saint-Adrien na vie Kisangani. Juste na maison communale à Ngaba, so tuni avenue Kisangani ba la Kisayo, tuni paroisse Saint-Adrien. Donc on a à partir ya 8h juste ndé heure na biso to pour se diriger vers Kisang. Voilà, la paroisse Saint-Adrien, avenue Kisangani numéro 38 na commune ya Ngaba. Avenue eza na maison communale ya Ngaba, de avenue yango wana na kati ya paroisse Saint-Adrien, de lieu de départ et Kozala. Maman Jocelyne la superviseure, quelles sont les surprises oyo? Info Plus HD et bombeli bato parce que na omona déjà ndenge bato ba benga ngabula ngana ozala parce que lo ni na omona kunelo ni bosala. Merci beaucoup, Gédé. La surprise vraiment Eza ebele. Misusu to bomba. O elo kopé ceux qui bobi surprise et bonga pe bino moko bomo na on sur place. Ce peut te lobby ebele. Boya aussi la sentiment wana. Première surprise na biso Eza na mbwe la place to okende. Eza na piscine. Bato balinga ko sokola. To evi ke langa bato be balinga sokola neti nga no sokola na ngate bo ilanga. Bato balinga ko sokola bazana bango. Ba sokola piscine ezali cheval pe ezali yo mata cheval te omona ngo kana TV. A cheval opportunité amnene yango. Mati cheval ofele o sokoli ofele mutu moko tuna ombongo te azati. Donc, bah, surprise, c'est belé vraiment, oh, yobino moko, beaucoup à découvrir sur place. Voilà. Merci beaucoup, Kakane, madame la superviseure à lobby, bah, surprise, c'est belé. Sikoyo, tu es que, ceux qui vont préparer le loco, ils auront toujours, non, moi, comment ils auront préparé pour que ma bango est bon, parce que, kolongwa awa pour na okoma na mbwe la loge, to sala 1 km à pied, to beta inde, on va chercher que quand même le moyen de transport, to komela, to kolia, et kouana ils a prévu na combien ou bien dengue nini to koki ko sala pour que événement na ezala réussi maman Edith au PC la vision. Oui, na nyonso wana to sengi mbo muka ya mukie. $15 et ya pamba GD. Voilà. $15 ya pamba yemo yebi. Otaka giga combien? Otaka méga et combien? Parfois na semaine, soit na journée moko dépenser $20, $30. Ce qu'on a en info plus c'est $15. Na $15 on a transport on a 4. Polo na on a 4. Consommation, kobo salate shooting pesali. Na $15 on a ba ko shooter collier nyonso. Otala droit nyonso piscine, cheval, shooting nyonso. Na $15 mbo moka ya muke oyo moko ko sakana na journée pe ici. Merci beaucoup. Avec $15, des fois pour vous avoir simbi ata $100 on vous comme na poko o se retrouver si yo moko mitune bi si la ki pende nini no so tikali po so batali papa ta sengle o so mbite mais et si na ngo mais avec $15 o tikala na ba souvenir o ezala yo o kendo sokoli ba shooter yo mati cheval netinga kutu kidi o boko sa biso ezaka kidi to kidi nga kidi ka nga elengi na ona yo kaka na kidi jour amono vraiment toko mata cheval jour wana pour que totikala na ba souvenir wana motif ma cheval photo likola cheval un jour la kisi pe bato ngape to mona ora niti bata Dubai pe basala pe kuna mata cheval biso pe na mbola loge to mata la biso cheval alors pour na bino bato obo sepeli que boya ko sangana na biso elongo c'est pas difficile c'est très facile quand des bolanda biso nos numéros sont là au Bengika biso on va vous orienter na nyoso to kopesa yo adresse ka nde tolobi mais adresse na biso ezaka sur Kisangani 38 wana nde okuta biso na paroisse Saint-Adrien pour na ko réceptionner ba landi na biso ba fan na biso o balingi ba sepela na biso elongo parce que toza ensemble bino bozaka na pona biso pe toza pona bino parce que na lo bango chaque fois so bino bozate qu'est-ce que moi je peux faire à la télé na lo belango nani dans le belande bino po bino boyoka alors il faut tous à la main dans la main pour tourner ensemble toujours qu'il y a na shit ya émission na biso ya lelo to nek to le bela 2 ans il y a Info Plus HD officiel TV production maman Pauline Lilobana ya suka ya balandi Info Plus HD basala nini pona 2 ans ya Info Plus vraiment on va premièrement dans le bas on a toza déjà na congé
maman alingi bana ye ba visiter Kisantu elenge ope ya visiter na Kisantu te loko ya ngai aza na posa kele po toza na congé bana bazotanga te maman ozwi bana na yo no tokende na cadre ya info plus bino bato kotala biso kaka na tele misu mpe toboyoka na bino biso kaka surprise oyo info plus mpe ebombeli bino eza bokozala na baartiste mosusu biso moko tobombi bokomonaka genre wana boya ebele na $15 juste ya pamba boza na photo shooting kolia komela polo nyonso kuna biso mo transport Kisantu aller retour biso moko kaka to assumer nyonso. Vraiment, merci beaucoup maman Jocelyne. Merci beaucoup. Le balanga soukeza kaka na bengi bino boya ebele, boya tellement ebele toza na posa na bino sa bino toze lokote. Donc boya kaka na $15 wana ndenge pour la utoloba boko bénéficier na makambo ebele toza pe na vacances. Toi na vacances bo profiter ko vanda pe ko mikangesi kamo ezala pe kitoko te. Il faut se déplacer, ko yeba pe mo ba boka mo ba ko mususu et ça la bien. Ya pe na cadre ya tourisme. Donc boya ebele boza déjà le bienvenu porte eza ko fongwa matoko yamba bino na bandenge moko bino mo bondima te po biso akia indi akia. Donc yango wana. Merci beaucoup accueil dans sens pays à tourisme hein. Oui moi je vois que naza déjà na bana ona il faut na ya na bango ba kende po ba profiter au mona ata cheval ba profiter ta mwanzela wana ti Kisantu po ba kota na mbula loge eza site moko ya très bien oh soko ke kuna orozwa idée te ondima te ke lokwa bongo pe ko ozala na kati ya Congo central mais eza quand même Nambola Lojwana. Maman Edith, ce que vous avez pour la Info Plus HD, na 2 ans. Merci, GD, encore une fois. Merci de nous passer la parole. Balandignon soya Info Plus. Tu fais une porte pour la bino. Boya. Yo olinga ko yekola pe formation. Avo yekola. Yaka na to fete na 2 ans Info Plus et kozala. Bien makasi bana Kisantu Info Plus azoya kuna to yebi ki olinga biso. Bengaka bokoma biso wana toza déjà na nzela do makoleza déjà na nzela bientôt la tozokoma. Tozoya ensemble na bana Kishasa. Papa, maman, jeune garçon, jeune fille, boya polo nyonso kana $15 en tout cas vous allez jamais déçu. Vous allez jamais déçu. Boya to fêter 2 ans ensemble ba surprise eza tala ebele ndenge bandeko balobi boya tozana na pona bino boko sepi. La médic bwana yo lobini. Kandi bandeko biso loba to sengi na bino nyonso ko bolinga ka Info Plus HD production. Bino ba ko bolingi bo fêter na biso 2 ans ensemble to beni bino boya vraiment ebele ba surprise eza tellement ebele surtout banzo tanga et si sona posa yo ya pour ba déjà ba lobe nyonso moi to ba nyonso ete puto pesa elengi wana yo ya kaka na meto pesa bino pe chance ba numéro eza na affiché so vous avez besoin obidi kuna ko pesa te moi mukie moi $5 yo pesi moi $10 yo pesi et ça la bien makasi bien to za na posa na bino ya tellement ebele. Ok, merci beaucoup bandeko balobi déjà bengi déjà balobi que Boya, ils ont déjà appelé Info Plus HD Production et Sali. Bon abino balandina biso, bafan na biso, bino bato bo sepela na biso, bolingi que to communier ensemble. Wana zande bolingo o Jésus atikela ka bisoti. Ya ko communier ensemble ya Info Plus HD Sali. Pona ko benga bino boya to sepela elongo 2 ans ya Info Plus HD Production. Na 2 ans kaka ndenge maman Jocelyne alobaki moi na 2 ans de akima mwambango ko sepe zelaka goble wana azupe ayena ngo penga lutu azupe lutu ayena ngo c'est ça. Alors na 2 ans ya Info Plus balingi te batika bino bongo oh 2 ans mine leka ki toyeba ki te non on a fait quand même un appel pour que boyeba boya bana bazana ba congé bazana bandako vacances ezali. Pourquoi pas moi na lokwa za vacances ana place au kente bon beta na autour mona takuna o sepela ta weekend wana oya kozonga ezaka neto salisima na pe moi sorti ndenge ezala ka obeti bango tour na moi supermarché bazongi ndenge mo kaka transport eza assuré tennis polo eza assuré à manger eza assuré à boire eza assuré photo to na ba grand shooter lokwa ba manase tout lomba so abeti o photo netika ozaki nde na lola bakangi o photo. Donc ba shooter moko ba shoota kana ndenga osakana te donc ako changer na couleur
na shooting na ye akozo ozaki na suki ta tie yo suki nga na mona o changer ba shooter abongo bazali en tout cas bozala na bino des sites je pense que tokomi na suka bandeko na ngai tobosani eloko te on a presque tout dit pona balandi na biso ya Info Plus HD transport eza assuré oyo okende ovandi na kati ya transport yo moko rêve eza nango bis mais na kati omona on dit kolo c'est à côté on ça en transport. Merci beaucoup tokomi na suka nga na pesa kabino toujours merci na lobara soki Jésus Christ azongi te po biso nyonso tozelaka kozonga mwana nzambe so azongi ka lelo bu bao bakozala leve balevema oyo wana te po bakozala leve na mwana nzambe bakei bao baotikala batikali merci na Bénédicte Tiana moto assuraki caméra kuna na nsima na montage ya Manassé Tulomba na bosani te parfait bati ye azaka toujours wana pour la assistance tous les deux côtés Papi Manteka le caméraman de guerre il est toujours là avec Princesse Nzomba asa toujours wana Montréal. Merci beaucoup, à la prochaine.